premièrement ezalaka plein ou soit ezalaka champ? Nzungu pour mamba plein biso to le belango c'est un grand mouvement. Oh, c'est un grand mouvement. C'est un grand mouvement. Tant ba grand mouvement même baza pembe ba c'est un grand mouvement. Donc mamba plein to le belango pour plein to ça na biso plein. OK. Et ça fait et ça ba to ba CP là, ba yo ka rumba, ba yo mana leader na bango. Donc ba ça comment dirais-je donc ba ça connecter na leader na bango donc Otala, pourquoi après ça s'appelle cette dynastie? Dynastie d'année, successeur. Très bien. Voilà, donc c'est-à-dire, na wenge zagi na chaleur, et Panzani, et comme il y a JB Wera, Wera na JB, baboti bana, bana pe, bazana na bango tout, oh bazagi na kati ya wenge, na kati ya royaume wenge, pour presque contacter maison mère, pour presque ça wenge 4x4 tout terrain. Voilà. Donc, c'est-à-dire, succès à wenge, n'enge, bon, bah excusez-moi, n'enge par rapport, ce que l'élo, mutu oazo cadre makambutu o onezali royaume ya wenge royaume ya wenge oazu o remplacer ba roi tout o comme ce roi o de ça successeur c'est faire rigolo les grands chanteurs de mon pays pas le sourire voilà je dis papa trouble la bango papa trouble la né bango ba moi le bosso ba yebi déjà très bien oui soit ta fils est né oui bon na évité mais faire rigolo ça papa leki pour faire rigolo ça na papa batonginda ku bango ba fils né wana ozo benga ba ye papa déjà zalaka papa leki ça zo banga parce que tchango za chini populaire population eza kuna so batikana la coste monte que yo asi la coste balingaka ko likanga na tchango ngande tchango la coste balingaka ko likanga na tchango banda siforko est-ce que la coste ebi man chwenge la coste ali tomboka la coste est-ce que ayebi mikita Babylon on a le na masina so bayoki yango babi que non ça c'est un vrai tchango pe na vrai tchango est-ce que la coste c'est ngenda ko lia mikita na sotraz la coste ebi rai la coste ebi manyango la coste ebi mapela déjà musique bayoka la bonne musique bayoka voix Jésus de Nuance grand chanteur de mon pays bayoka teke o ba disque de petit msomona ba l'accent za balukuta to tima balukuta na bango toyebi rock na mboka mo be Yougoslavie a celle-là mo be rapide abimisi mutu ba fait sembonga futi biya ya fente le ko ba pesi yango nzo za ngo lukuta est-ce que mundela e bien na États-Unis ba bien ngote papa ina bana te soki papa sali occasion mo na bana misusu le vite que yo Sédou bien nani be babi Tulomba Jagger l'homme de 15 000 destinations Toyo Lopez de Sambi na Londres qui baki te papa yebi ke na minicho bano balé de matembele na soso na fufu te o bano na balete donc bano pe fo bali ambika na mbisa okauka na badi donc les paniers circulent quoi donc tant que Jésus de Nuance est toujours en vie les boss des boss les paniers circulent papa yebi no kasi na bana moko eza honneur na biso bakendaki bazongi po et fongole so pe banzela donc voilà quoi donc l'esprit ni otikala inango est-ce que nyonga kité non nyonga nani papa za riche papa kweyata ça kabeli moi mon voiture et talingata ngape na mso lobi keba ngape moi papa ko kabela ngape mso noa donc amfumu lengi betu tu yanga le keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadi sabana baya luamu mudila kena YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse. Aujourd'hui, Wankunga Mimbot. Du théâtre, Mana Mambot. Là, on a YouTube, télévision. Salon Flori. Mama Moïse. Roger, moi, maganda boyigoela ya fils lengi lengi feroze yagine feroze
Voilà, merci à tous nos fidèles internautes de Métro Makengo Tapis Rouge. Merci encore une fois, vous allez toujours continuer à renouveler confiance en nous, la chaîne, parce que Christian Van Oulé, Papa Bombo, sera toujours à jour pour Sabino par rapport à l'actualité. De l'autre salarié de Saint-Bon, on a place Boni, faire la Jésus des Nuances, à répéter, auto rappeler qui est événement Zamonko le 24 juin dans le stade de Martyrs. Donc, déjà, artiste Sabino, c'est déjà. Parce qu'il y a répétition de Kangi, un peu par surprise, il y a le 24 juin dans le stade de Martyrs. Alors, les bonjour. Ouais, bonjour, Christian Vango. Donc, Yoyebi, donc, très à l'aise, tous allés. Donc, bisonné dans l'orchestre dans l'actualité. L'orchestre est sous KO, quoi. Donc, voilà. La minute, il achète à Makambo. Bisonné, je ne sais pas si c'est bisonné. La minute, Internet, tout est bisonné. La minute, l'actualité, c'est bisonné. Voilà, merci beaucoup. C'est le Toko Tramon en profondeur. Il y a Massolon, il y a le 24 juin. Le 24 juin, il y a un concert à Stade de Martyrs. Mais tout le monde peut côté politique, côté opposition, il y a une marche. C'est une marche, on a fait ça va trouble. Ouais, tout le monde fait un peu de temps. On fait la coste. On a complexé. Et à Kokanete, d'ailleurs, on est Papa Wenda, on a un concert. Nakochana bébé chanda aachele libaya ya santé. Mais s'il te plaît, comment la Lacoste, tout le monde makamouya opposant de bâtiment marche quand le jour il y a le 24 juin. Sans moi on est le 24 juin marche moi non Martin Fayoulou ça marche. Est-ce que marche on est et ça que notre trouble bima et pas fanatique au la concert. Non, biso tout ça apolitique, biso to betane musique. Biso to beta musique, biso ta apolitique. Biso ma politique boss na ngai aza musicien la nganzembo e makambona ya mboka ebonga mboka na biso bonde ba politiciens so ba osama na bango eza pona oneka ya Congo na biso mais biso pena toza na monde musical. Ça dit monde musical toza apolitique. Donc toza apolitique wana na ko répondre ngote mais ngala ko répondre que le 24 juin le 24 juin, la première fois chanteur Namboka, Oya Eboyemba, Abeta, ils sont ya batu nyonso ba golo karate. Ba papa, ba maman, toute une génération nyonso donc ba maman, ba papa, ba coco pour ba Martino se beta qui nango ezali nango ba défilé. Parce que ba papa na ba maman va se retrouver pour babike biso babike za chant. Chant na nous, na spectacle pour biso toute la idéologie wenge. Donc tout un spectacle, na chant. Donc il y a on est représenté ba golo partout dans le monde ba se là donc voilà quoi. Voilà, tant que le 24 baya koyoka chant parce que bino boza ba kolo chant. Est-ce que défi à stade de Martyrs premièrement ils allaient plein ou soit ils allaient chant? Nzungu pour mamba plein biso to ko belango te za grand mouvement. O za grand mouvement. O za grand mouvement. Tant ba grand mouvement même baza pembe ba bi za grand mouvement. Donc mamba plein to ko belango te pour plein to ça na biso plein. OK. Et ça fait ils ont battu Sepela, Bayoka Rumba, Bayoka leader na bango. Donc bazala comment dirais-je donc bazala connecté na leader na bango donc ça dit que au sentiment là que elengyo kolobana yo latindo to o e komi lokola loboko ya caresse o même kitoko na yo melisingai pema menzoka ne parmi les filles aux la plus sexy Papa Melina grand leader, tu es si doux, si chaud, Papa Hervé, ma bok mongongo na yo, elengi Voilà, merci beaucoup. Tu es là, Axel Gola, Azawana Nabi, la question. Et avant Axel, la question nous par rapport à l'internet, tu vas commenter, mime tout le monde va wario, va rolobate, va kaka le 25 after concert. Bana ba bolobara le 25. Ba wario bolobara le 25 after concert parce que ba zela bino na échec pour baya ko se kabino na mito balo bala bangote. Balobi muto za étoile ba bundisa gaé. Au monde que ba martyr be tant ba beteke ba martyr na bango. Au sentait que boss na toujours humble, calme, à penser makam sus. Mais comme la tourne biso bon, c'est pas grave, ça t'a pas à combattre Nzambe. Mais souka zora échec. Biso za Nzambe donc ça dit plein déjà, ils a plein il y a ko déborder à ma na martyr et puis surtout même ba maniement ba moto. Na bien boss de la concert nini. Donc na minso li solo même na toilette, li solo zaka ya biso. Na banzinzi, na banzo ibabi ke na minito actualité za biso. Donc c'est à dire
zela martyr au mona wana papa siko biso bana pe ngayo nselele na bombe bino donc bo mona nzungu ndenge ningana. Voilà, merci beaucoup Nselele. Zana biso vraiment sincère. Qui sera Ferregola le 24 juin na Martyr? Nana Rosa Ferregola le 24 juin na Martyr. Mais ça y est mon papa Melina papa Hervé grand chanteur de mon pays, il y a Mukolo, Paul Zouri, il y a les boss des boss, leader Azana l'art, Azana succès, Azana Banzembo, Azana actualité, Azana banda carrière, net il est là toujours na top. Donc les alara papa Melina quoi. Et ça mutu musuti à part papa Melina nde biso bambolombo nde tona c'est toza coaching na yenda ko coacher son nde ça poste déjà déjà wo. C'est déjà wo balobaka Martyr eza bana wenge. Alors les gens aussi se demandent, se posent mille et une questions, est-ce que vous appelez les cas na Ferregola parce que Ferregola fait partie ya bana wenge. Martyr ne bato balobaka eza bana wenge. Est-ce que Ferregola Martyr ko trahir yete? Otala pourquoi après ça fait cette dynastie? Dynastie zani successeur. Très bien. Voilà donc c'est-à-dire na wenge zaki na chaleur et panzani et comme il y a JB Wera na JB baboti bana pe bazana na bango tout oyo bazaki na kati ya wenge na kati ya royaume wenge pour presque contacter maison mère te presque ça wenge 4x4 tout terrain. Voilà. Donc c'est-à-dire succès à wenge ninge bon ba excusez-moi ninge par rapport ce que lelo mutu oazo cadre makambutu o anezali royaume ya wenge royaume ya wenge oazu o remplacer ba roi tout comme ce roi o de ça successeur c'est Ferregola le grand chanteur de mon pays Paul Zouri. Voilà, j'ai deux questions avant d'aller sur la Christian Maloba. Idéal il n'a concert à faire Ezalanini. Total à plein spectacle to musique idéal les années. Nyoso eza na kati. Tout oyo tuni eza na kati spectacle plein habillement ya mo prêtre qui toko pour valider ba côté na bango mais ya ningo côté bobi ya beta teni fort ko leka ba el cassé pour bango na ba zambala wani mais ya pena classe ça so ya che costume santiki mais c'est costume so ka che yoji au santiki mais c'est yoji donc prise aza patron to le bina mama bilamba te pour déjà alonga ngo pour toi somba nyoso très bien mais musique plein spectacle en tout cas biso. Question souka avant la piste à Christian Maloba. Bato balobi Ferregola azobeta Martyr trop pressé. Fali azoa qui 6 mois pour préparer Martyr. Est-ce que récite exactement parce qu'il va eu bossali yango trop pressé, besoin temps à préparation vraiment té. Bon, likamute bato bazolo ba neza ba selon Mathieu, selon Jean, selon Pierre, selon Thomas, selon déjà selon moto la moto. Selon yo Chris Vang, selon yo pe, selon Telele, selon Yekuna, selon nani. Mais ce que selon Bisso plein de Jézawo. Très bien. Nous attendons la maman. So en étoile, bah au bundisao. So en étoile, bah au bundisao, donc voilà quoi. Voilà. Merci beaucoup Arcel Gola. Alors les gars, tu rappelles que tout ça bon là, c'est donc chanteur de charme et groupe Ferregola Jet Set. Alors aujourd'hui, tout le monde le 24 juin, Didier Lacoste a Chelimino Liba na Changu. Est-ce que Balubaka Changu, pas na Changu de bâton du Stade des Martyrs. Est-ce que le monde Didier Lacoste a Chelimino Liba na Changu. Est-ce qu'ils ont bangé ça binomoroté intérieurement? Tandis la tcha Lacoste, ya niveau de terre. Lacoste, joue au tchal. Fils aîné selon papa trouble là bango. Papa trouble là né bango. Moi le bosso ba déjà. Très bien. Oui. Soit ta fils aîné oui, bon, na évité mais faire rigoler à papa leki. Pour faire rigoler à na papa. Batongi ndaku bango ba fils aîné wana ozo benga. Ba ye papa déjà zalaka na papa leki. C'est ça zo banga parce que Chango za Chine populaire. Population eza kuna so batika na Lacoste monte que yo asi Lacoste balingaka ko likanga na Chango. Ngande Chango. Lacoste balingaka ko likanga na Chango. Banda Siforko. Est-ce que Lacoste est bien chwenge? Lacoste ali tomboka. Lacoste est-ce que ayebi mikita? Babylon na lo ba na masina so ba yo ki yango ba bi que non ça c'est un vrai Chango, un vrai Chango. Est-ce que Lacoste c'est ngenda ko lia mikita na Sotraz? Lacoste ebi rai. Lacoste ebi maniango. Lacoste ebi mapela. Est-ce que Lacoste ebi Petro Congo? Lacoste ebi sans fil. Lacoste ebi 6, 7, 1. Je ne pense pas. On est comme le roi tribal Morbodo, ça va na Chango que non ba kende pas Lacoste c'était balanda yo. Na Chango bazane sengo première fois na vie na bango balinga orchestre Ferregola ba moni que chanteur na bango azaka pa ya gola ba tout ba ya Chango na ba ya pour Nselele. OK. Ba ya pour Lacoste c'est la bango ni. Nga inde na ebi wenza mulondo. Nga inde na ebi wenze ya Mila.
est-ce la cause est en Il Mbila? ne faut pas sous-estimer la cause, c'est quand même. Aza grand leader, aza grand frère nangai, mais balobi tango mankara. Papa mo tango zo manquer papa baninga et ba ki bana et puis ba otaloti. Voilà, biso to ba na faire rigola. Voilà, Arcel, question. Voilà. Question mo ezaboué. Martyr ya Ferry. Ndenge bozo betango. Parce que bomesani sa biso bozo beta martyr fa eloko moko boya sika. Siko bino ko batu babi, boko lakisa biso nini ka bizorbi trophée ezate, disque dire ezate, disque de platine ezate siko boko lakisa biso nini na martyr. Eza na yango te, eloko bato ba yo futela billet na bango, eza musique. Ba yo yoka la bonne musique, ba yo yoka voix Jésus de Nuance, grand chanteur de mon pays. Ba yo yoka te que ba disque de platine somo na bato ba lakisa za balukuta, to tima balukuta na bango. Toyebi. Ok, na mboka mo be Yougoslavie, a celle-là mo be rapide abimisi mutu ba fait sembonga futi biya ya fente le ko ba pesi yango nzo za ngo lukuta. Est-ce que mundela e bien na États-Unis ba bien ngote? Mais Nsele les bato balobi fait rigola beta na wenge, mais asala ki message moko fort na émission mamile la soki ba ene na ya wenge bazana ta ba ezaki déjà appel ya ko benga bango mais jusque là tout monde réaction ya ba kulutu ta moko te na média koloba par rapport ya événement ya fait rigola. Il y a un problème. Likambute na kabeli yo na bengiso na fête na ngoya parce que l'axi que na un problème na te na bi goza kulutu na nga. Soko ye. Est-ce que na fête ba obligé à mutu? Mais ba bengisa à mutu. Qu'est-ce qu'ils avant nazo ba Arcel na roba la lobby na une invitation mo ko yo tala ngate vraiment yo pe na bengi pour inviter. Soko ye aux empêchement ou yete aux empêchement mo. Et le but est que fête batu ba oyate batu ba oyana ba on a fête donc voilà Arcel Kitoko la sa question et là que Jésus de Nuance tellement za père aza muto alingaka batu mingi nde abengisi bakulutu na ye jibe mpiana na weranson ba oyaye ba yaya o basala bango wana soki baye gloire à Dieu so bazwa empêchement te même si bango pe bata makambo même si contrat mo koya so baye te gloire à Dieu mais so baye et c'est mon avis so mais so pe baye te ezaraki même si mon contre même si contrat mo yeba obeta même si le camo pe boy donc voilà quoi baza baya na biso bango basala ndi wenge to na problème na bango te. Très bien. Voilà, merci beaucoup na bagolo to bala na biso question on a bi ki bagolo vraiment ba ofungola matoyi ba yoka très bien réponse ya artiste na biso Ntelele aujourd'hui Rebo Chulo ai parmi ba invité officiel au pena Papa Hervé a prononcé que Rebo na maestro Fabregas to tu comme na photo moko awa Rebo depuis le dimanche le 18 juin aza na Paris na Innocent Balume et ça na bagola o baza ko se kiente que non comment Rebo a ko voyager tandis que na appel invitation ya Papa Hervé et ça peut na détracteur mususu o baza ko seka par rapport ya Webo pardon Rebo soit des abeti Papa Hervé 12 alors binomoko est-ce que Rebo ke poto bongo et déranger spectacle na binoté? Non, as invité, as moi déjà si à beaucoup comme un ndaka papa, à Koli, à comment pe ndaka kuna ya longwanda ka papa. Babengi si aya feti. Ezaka ndé mona bakuluta soba we ranson na jibem piana. Ce cas empêchement. Mais biso de papa déjà bengi aya as moi na biso je ne passe pas ndé batu ba kanisa na yango terre baza moi na Jésus de Nuance. Oyo batu tout na monde entier partout dans le monde ba yebi ke yim ta salaye. Donc ce cas empêchement to inete as moi na biso. As mutu. Bon ce que so ba bengi singa lelo. Lobby nango bebu mutuma bengi na quartier so fête mo bina kende bu lobby nango be Jésus ne to kende Côte d'Ivoire to ke Guinée na tika fête wana na ke musa nanga donc voilà aza mutu so empêche mezoye mais azaka moi na biso donc voilà quoi jamais aza moi na biso aza biso azala biso mais na ndimite azala bon mon na ye akoma na makambo pe akoza pe mso ke bon mo pe mso vendredi bu aza nkini voilà c'est les na habité de ta part au réserver les ba mélomane la bonne musique ni joue on a martyr au bon sel bangoni babeta ba martyr babeta nyoso to viva biso tuna kini oyo baya ya liboso babeta to beta martyr totala ya bango melelo ekomi ya sheta beta martyr papa sheta beta piololo machi esilie stade on est donc ya sheta beta piololo machi esilie likamba ba martyr beta piololo machi evide donc ba ozope soki bolingi le padre bobetela le padre maboko oyo ka stade d'abord la question polémique qui avant la s'il faut être vrai na biso
bateau va voyager qui n'a fait rigola. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire bangonde bazaba préféré il a fait rigola que bantelele parce que non papa il n'a pas naté ce qui papa sali occasion mo na bana misusu le vite que yo c'est dou bien nani bien babi tout l'homme Jagger l'homme de 15 000 destinations to yo Lopez de Sambi na Londres qui ba qui peut être papa et que na minicho bano balé de matembele na soso na fufu te o bano na balete donc bano pe faut bali ambika nambisa okauka na badi donc les paniers circulent quoi donc tant que Jésus de Nia c'est toujours en vie et les boss des boss les paniers circulent papa ebini na kasi na bana moko ils ont nerf na biso bakendaki bazongi po et fongole biso pe banzela donc voilà quoi donc l'esprit ni otikala inango est-ce que nyonga quitté non nyonga nani papa za riche papa kweyata ça kabeli moi mon voiture et talingata ngape na mso lobby keba ngape moi papa ko kabela ngape mso noa donc voilà très bien question moko avant donc c'est la vangue Jésus de Nias a na banzembo ebele si arrivé na podium ndenge bozana public balobi ntelele bakondelo nzembo moko ya faire est-ce que vous avez la mesure ya kolongola nzembo moko ya faire mais tout ça na Jésus so babina te ya verset mo be pasteur azata sokola nanu pasteur abina oya simana no mutu moko bana nanu mateya nana bana na mateya na oteya na te atendeni tout ça bien formé na quand on parle de Jésus de Nias so za pembe na c'est que ndina teme ya répertoire pour le répertoire à Jésus c'est belé mais nazanango Nous qu'est-ce na biso nous na oya songolo te nazana oya biso na banzembo belé bato ba rotuna toyemba ya biso Jésus de Nias so ça la succès banzembo so ezali na oyemba donc voilà ça on lever les rideaux donc ça biso banzembo moko ça s'interdit tout le monde ça s'interdit angala koma konyo kwa mantelelo koma ko sambwisa nzoto ye mobali kitoko boye akoma mongamba ya bato Tongola bimaka na ndako bato bayebinga nakende koluka nzoka nakende ke kosenga kozonga na midi na bandale bato bakoma kotuna ngai tselele yango outaka wapie nalobaka na bango nazali mokeleli susi komi kosala ngai pasi mingi na motema makanisi kokomio nakende kosimba takisi bongo ngazali komona ngai katoliki kisi ezala tina moko te nakozela uyu ya nzambe Jésus kopianga à l'aise donc voilà merci beaucoup Tselele to comme vraiment ko citer alors deux dernières questions nga no lingala enchenango et première question et ozala que non quand baninga bakenda ki États-Unis bino ton botika la ki est-ce que bonne ko sambela pona bongo ki ba kimate parce que so rappeler so ba kimake ngo bebisa la paix bino ba o botika la ki makambu et puis deuxième question ba golo balinga ba banzembo nini off Papa Hervé a kubanda nango tonga o matana podium Stade de Martyrs le 24 juin. Ouais, to photo sambela parce que mon iso bato baké complet bazongi complet et fongola banzela mususu pe pe s'abonner na ba o batika la gipe. Donc c'est-à-dire okokimela na nos amis c'est makila. Lelo ki ne komi mamba ba polémique ba masa sofa ba LKC mo pe bekuna net biso na banjil. Nana ba bitumbe belé ba petit belé bato ki ne ba nord bazo zonga. Siko ngai lelo chance pe sta mi Jésus de Nias pe singai. nakende okima na poto pona sala nini ngaza mizisa la nganzembo ngai ba petina ponga banga ngata nga bakombo na mabele zo ningana na minisoti ba miyembe koko ba uti ba poto ba kimite siko kulutu na bango yemba liboso na bango ngantelele na ke poto na kima na mabele ba mona ngandeni ba petit bekam bazoya ba petit koko bazoya ba petit akim solo et pas leader na biso bazoya Siko masina mo bapetona bazoya siko ngai kulutu na bango kokobar na bango grand poète na bango et puis na betaka na po ezana ba club ba fibo ba imana ezoya siko ngam na betaka na Real joueur ya Real na kei na kima o motiki na bomi mamo CV ata tselele ngalingani na reni na bakini na yaki misa fait rigola yo wala tselele na lela reno moni reno ba presse bando reni na ba maison mère ndengala ko sentiment nango na leki bumbu na leki mitende Après, c'est le fait, et ça la sentiment. Donc, plus jamais, les caméras, nous avons aucun jour, tu as chanté, en plus, nous avons un club où ils ont un succès. Ils ont l'actualité partout. Bonheur est belé, jamais. Et puis, on a un leader, il est trop jeune. Il a aussi l'argent.
aza suna succès. Deuxième question à la fin. Deuxième nzembo, en tout cas nzembo na koloba te parce que eza ba surprise balobaka te. Boyande bokomona mamu ya komata. Boyande bokomona bana ke ya mamu na ko dévoiler siko te bato bakolemba. Ah yemba nini te. Boya bokomona mamu je sais bombeli bino boza décider boyoka ba rumba ba savourer ba rumba ba kitoko ba bina kitoko ba kozala à l'aise bato ba kozonga pe bandako à l'aise pour surtout ba LKCT sécurité ezala kitoko avec Venabiso général Sylvain Kassongo, donc sécurité dans toute la ville on parle quoi, donc et aux agiteurs quoi. Des questions pour clôturer l'émission Vangou. Alors vous allez vraiment sincère. Pour na bato belé babi génération bantélé ndé et bomi jet set. Génération ya ba risque matadien et ça là qui force ya jet set. S'il faut se défendre parce que vous avez la génération actuelle au lobani. Non, on a la génération ya bango pe bato tangi pour bango ndé balongwa batikanga. Il faut le barrer bien. Ezara que papa ndé azalaki na biso sotale misoma welika me papa ndolo babi na kokende poto na ba l'album na nga sika na ba mise na nga ba ibana po na bisa album masika na kokende poto ka te na banzembo oyo bato ba yebelenga ka wana te faut album me bato ba donc c'est sûr papa ninga za wana donc to kokende to kosamba mbebele banzembo basike koya to kozala belé to kozala na donc voilà. Très bien. Est-ce que faire Yazan a confiance na bino lisusu? Parce que tout le monde est comme si Azo Bimisa sous Bastar, parce que Frère Hugo qui faisait des stars, Bimisa Bastar et Belé. Mais apparemment, génération Oyo, comme si Frère Hugo Bimisa Bino li sous comme il faut. Il y a un problème? Non, Bimisa sous il y a un concert de foule à Bisso. Album pas de Bimisa Bisso. Tant que vous avez découvert Bisso, à foule à Sundé. Dynastie premier volume, deuxième volume, Bimita Bimat. Ma bé, vous faites la dame à toi, vous serez là-bas coton pour Moni Oyo. Très bien. Mission à Gaulois, donc Baebi savoir faire naïe. Même dans le stade Baebi Baya, le Bokoto, le 24 Bokoto. Très bien. Ma bé. Nous sommes arrivés à la fin, mais à Capella, il y a des moments où il y a Dynastie, et puis on peut essayer de dédicace dans la bande. S'il te plaît, Arcel, moi, l'heure moi, parce que Internet est mort, confusion, par rapport à retour, il y a Kunzardona, Antoula. Est-ce que ça a confirmé? Il faut confirmer, on a un rôle de TV. Il faut confirmer, on a un certain bureau, on a répondre, on a évité les mains. Ce sont mes frères. Voilà, merci. À Capella, il y a Dynastie. David, invité na komi, invité d'honneur. Na table VIP ba pensée, na fête ba souci, champagne kaka, Christian Vam. Accent mon amour, aïe aïe aïe, ya boye, baziwa pied. J'y peux mine dans Londres. Elle est rosée qui tisse kangai motema. Et non pas qu'à rose mituka. Nalinga yoyo sans intérêt David. Mais na internet, c'est la mona kande makambo. Nba o sécurisa koko de verriage motema. Pour bakada bolingo nanga bakoka ko de verrier yango tete. Soki un jour bolingo antele le koti ba virus. Pardon, ko décide teo tikanga. Très bien. Maman, tu es dans télé. Voilà. Très bien, félicitations. Bon chanteur. Merci beaucoup. Alors, Maman, tu n'as pas pu nous téléphone. Ouais, on appelle Simbote na Amina Overdose, la douce, donc vrai Chiramboka. Très bien. Oui, quoi. Donc Amina Overdose, la douce, oui, donc vrai Chiramboka. On appelle Simbote na famille Mobimba, Amina Overdose. Bah Iguette, bah tout donc bah maman les qui n'a pas là. La personne botte dans la JP Mine dans Londres, la personne botte dans la Lopez Sambi dans Londres, la personne botte dans Babi Toulomba Jagelom de 15 000 destinations dans Londres, la personne botte dans la Miguel Mbongo, la personne botte dans la sous na Trésor Bozo Versa, c'est Patrick Ikani, le chef d'entreprise, Patrick Ikani, le chef d'entreprise, grand frère propre yo Bambote ngwana, Nestor Mandela, Bagolo tout, Batutu Balinga Biso, Cédric Ndinga. Il y a Maman Madoseya, Cédric Ndinga, Maman Madoseya, Yoyebi, la Pessimbote na Bagoloa tout, rendez-vous le 24 juin. Bokoto, prise de fonction. Numéro là, sur le ma bé, bo excuser nga, sur le ma lambo encourager nga, bo pesa nga mon conseil, plus les 143
89 222 11 26 plus 243 89 222 11 26. Toi, on a pas Discord. Très bien. Voilà, merci beaucoup Nselele, merci aussi na bandeko nyonso bayeli baku ya otala biso aujourd'hui na kati ya chaîne Abino Kitoko. Donc toi na Nselele boki par rapport neto soli concernant événement ezamoko le 24 juin na stade de Martyrs ba Gaulois nyonso place Bozali partout dans le monde entier. Boya kotala événement babi cette fois-ci les chanteurs va chanter Ferregola Jésus de Nyons. Alors quant à moi, je dis merci beaucoup à Kaka Boutique, Kaka Boutique dont t-shirt casquette là tu es bon à Kaka Boutique, babi zabon à Beninguma, juste non loin na entrée Montfleury et Kaka Boutique ça na Beninguma, on a ba t-shirt, ba t-shirt par kilo. Donc 1 kilo ba t-shirt c'est à $15, voire même 1 kilo ba pantalon. Donc la manière sur ma blouse à bas c'est au mi bali. Donc le son ba t-shirt bon à $15 mais au sombi par kilo, babi c'est la qualité Kaka Boutique. Et merci aussi à mon vieux Scotine de Tani Papa Héros depuis la France. Et merci beaucoup à Hervé Vaco, le banquier, sans oublier Cornélie Kake, la foudre. Des gros bisous ma fille chérie. Merci à Héritier Djamba, merci à Roger Matadi. Quant à moi, je vous dis au revoir.